Vrai ou faux, ndeko na yo chroniqueuse moto a kangisa ki on a parqué, vrai ou faux Sarah? Faux déjà t'as dit parce que m'ta porté une plainte c'est ça moi mbali. Batu babanda okoma kombone na banda boyo tangango. OK. Na banda boyo tangango parce que je la connais. Aza mwana mwasi moko aza songi ya makasi na réseaux sociaux. OK. Ngana ebe ke nene akosala émission akotela ngati. Mais na ebe ke nene akosala émission du genre akotela nga ma obeta ngo triangle azo exposer nga. Loko batu ba insista ki ba okoma kombone na ba ka merci. Maintenant on a 8 ans na bando tala émission par émission na pesi conscience na nga raison que ya koko kotela ngati. Na moni ba place o abande ko intoxiquer batu. Mais na garder quand même silence. Ya mabe o esala ingeza na la mukana tongo donc un bon matin nene a fungoli caméra pona kosala live to solo la pona nini communauté elingi sarato la te baki atanga ka kombo na ngate makam na ngalo barate yanga pena yepe yanga lo barate mais chose grave o ngana ebeli depuis asa analyse ba journaliste ya lobela ka ba star na bato baleki et na bouche na e na comprendre ngo pas confirmer que ngana leki pour ça il nga analyse bato ba uchoka ngama ao mutakangisa inde kwa mobali o chinois na eti mas alobela ngo te abeta ngo kara mais yanga alobi quand même. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mbote bandeko balandi à Top Media Télévision, bino ba ebolingaka émission oyo le code de bonne conduite yangoyo. Et bandi tozali lelo mokolo ya mposo, il y a mois d'août, il y a année 2022. Nous sommes en direct de Kinshasa ici, toza bongo na commune ya Gombe bisika boni tozo kosalela bino émission oyo. Na souci ya ko informer bino jour pour jour nzambe azoko sala makamuna e biso pe tozo kolala tozo kolamuka tozo continuer ko sala musala na biso ndenge bino bolingaka mingi décoration o déjà na kanisi bo comprendre que je suis na résidence ya madame Sarah Milito oyo bongo azali moi si ya papa Diego Milito naza bongo na résidence na ye une façon na koti awa tout ça la analyse ensemble sur les choses oyo bino bomona ki ebele na ba etando ikena bino je répète ici awa ezali pona ba règlement de compte te awa ezali pona ba insulte te awa ezali pona ba n'importe quoi te c'est pour venir expliquer, laver le mémoire, place le kuta et zalaki, to lukamoeto longola to bimsa moi bosoto wana parce que nous sommes les enfants de Dieu. Toko ume la mingi katina le kuta te voilà. Émission zali réalisée par Bon de Livre, notre réalisateur. Je dis un grand merci na maître Magui Makiese. Oyo sincèrement ba remerciement et ils ont continué et belé. Un grand merci pe bongo na Maman Bijon Ketani, Maman Bijon Ketani, merci. Toute la famille Ketani, je vous aime beaucoup. Un grand merci à Maman Zozo. La femme de Papa Noé Mavakalanzing a mis le respect. Big Boss Papa, merci beaucoup. Maman Deborah Lubanda, Maman Surprise Nzambe Azwalo Kumu, émission Nabiso Ezo Banda Awa. Maman l'a dit depuis la Belgique, je vous salue. Nzambe Azala Nabino, Viso le Kandi Mabia Lancel Motona Yambo. Yvette Mbangu depuis la Belgique, maman, babik dédicace Nabino, bon des livres, ceux qui tournent le langage moko, fongola kabiso, c'est-à-dire au fongola kabiso, bande konyon so balinga kasarato, la maman, Nathalie, Nana Bisibu, Nana Moussibou, maman, limbisa vraiment pour n'andenge nazo ko massacrer comme on a yo. Un grand merci pe na président bébé, bisika ezwame bino, ba vrai nyon so ya sarato là. Bon continuer à copier sa biso confiance. Je sais que belé ba pesa ki biso chance mais aujourd'hui Nzambe azoko prouver le contraire parce que nous sommes les enfants de Dieu. Bon délivre. Est-ce que au Fongoli déjà Blandine Tatala a comprendre que toza déjà na Saratola, Eliane Kazimoto, Fifi Wechi, la star, Nene Wechi. Bonjour Sarah. Bonjour, mon ligne ma banga trop. Te baza batu oyo eriozo ki problème batinda ki mbongo te. Mais babenga qui nuit et jour pour dire Sarah a coquille. Zéano. O bangani. Na bangi le côté na lobby bazali batu oyo. Erio ozalaki na place wana lundi. Ils étaient là pour na et ça là qui ba pesa ki mbongo te.
po bato ebele pe bakokaki kokanisa te. Siko po ni olobi yango. Parce que tu sais quoi, Sarah? Te po na nini olobi makambo mbongo. Na lobi makambo mbongo, pourquoi? Parce que c'est que bapesa ki o quelque chose. Il y avait des émissions qui se faisaient, s'il vous plaît. Il y avait des émissions qui se faisaient, Sarah, azo senga ba cotisation. Siko lokola ba moni na tangi batu minene oyo bako kansake bango batu bapesa ki cotisation. Non, baza ba mama o nazala na bango ba papa tozala kana bango ba balingaka musala na biso ba soutenaki biso na tango apasi na tango bisengo nazalaka. Ata na kangi misu ba kombo na bango na kobosa na ngote. Mbote tati mbote na balandi nyonso ya Top Media Télévision et puis na babone na nga ya Sarah Tola TV. Voilà, na bongsana lokolo parce que na kanisi ande makambo. Ezopianga kanda. Ezoling na pe scandalise. To banda kaka. To banda émission Sarah. Na bongsana lokolo po. Kotati. To bongsana lokolo Sarah. Bien habillé. Hein? Bon de livre, zolanga na Sarah na Sarah na. Pour na moni ndeti non male mama ngai nde mutu na non il faut pas présenter ngai na sengi présenter yango kasi s'il vous plaît Sarah na sengi et par réalisateur nanga zolanga na Sarah très bien habillé. Tu savais que je serais là aujourd'hui? Oui, mon koto ezole là nasi na moni yango ndeti za ba Chanel mais je sais pas loba na bosana parce que ngape na teka sapatu na teka de lamba. Zuma ngo pe no mona mais ce que ça Chanel te c'est que ça ambata Dora Chanel parce que moi je connais nateka elamba cop nanga na bandosa na Chine yango elamba kabelo sac ba veste à mibali c'est ce que moi je faisais. Brand je te salue mon pote. Donc Sarah, ça te fait comment? Beau sac namoni et ça qui a bien Versace. Est-ce que est à solo? Il y a solo. Mentionné tia tina kati. OK. Simba tisite ya. Gratin oyo. Sentir félicitations. C'est quoi Sarah? Une question. Otuni linette te. Nazo ya tikanga na sana musala. Il faut ça analyser lo onyoso na lati. Mais émission nazo sala analyse ya bilo lati te. Émission na Saranga iti. Sareza pourquoi tu es sous jaune? Et puis mikolo ba benga mabo mengo. Pourquoi tu sous jaune mabo mengo? Papa nda linga ki ocha suki ya buyo po biso tebi yo mesana no na mwa suki ya maboko wana bafuta 2000 francs au mama Olive akangaka. Na cheki suki ya jaune parce que loka na bakabelo oteka ils ont faire partie na promotion. Ah OK. Ya moninga mo pe na chango na za l'exemplaire. Sarah, ça te fait comment aujourd'hui lorsque tu es cité parmi, il faut qu'on se le dise, il faut citer 4 chroniqueuses. Oh yo lelo bazana na je peux appeler moi vie à bien. Tu en fais partie par rapport à vie na yo lobby. Ça te fait comment Sarah? Et ça rend bien il a Sarah grandeur à Jésus-Christ de Nazareth. OK. Pour moni na YouTube t'as dit tu es belé. Mais ce que yo bima. Elle est pas dans le baptême. OK. Tu as pris belé. Mais soy lelo ba comment citer parmi 5 chroniqueurs oyo bazana marque. Na réseaux sociaux naza parmi c'est grâce à Dieu et à la force nanga te pour na bateau na kuta liboso nanga mais na doublé bango. OK. Et ça grâce nanga te et à la force nzambe tata. Voilà. Sarah, tu gères comment aujourd'hui? Il faut qu'on se le dise, vous êtes une femme mariée. Oyo on peut plus kotuna contrairement na ba frère mosus na ba sœur mosus bango babala mobali nanga mwasi nanga meso landi mona mobali wana na mboka mobo azalaka mwasi wana na kwe mobo azalaka azali femme mariée ou bien azali un homme marié. Mais toi au moins nous savons tous que ozalaka ndako moko avec ton mari. Lorsque le vent oyo et yaka il y a ba insulte, il y a ba crash et beaucoup plus attaque na personnalité ya ton homme. Tu te dis quoi Sarah? Avant to kota na sujet oyo nanga tu as besoin de analyser ensemble. Est-ce que tout ça est la raison d'être? Namona ngo il a sa grandeur, il y a esprit nae et puis il y a une étoile. Il y a une étoile pour tous les bisognos sur les réseaux sociaux, tout va na mibale.
mais mibali na bango bayaka réseaux sociaux te oyebi bakotisa bango te mais ngai eza so basimbi nga fo basimba mpe ye soit basimbi ka yemba moko elakisaka grandeur ya mutu ozo comprendre elakisaka lobi ya mutu ke mutu ozala les plus populaires oyo bato bao bando olobela trop elakisaka bongo parce que so otali même bamusicien ebele oyo baza na baorchestre ya bato bape bamakangu ya bajournaliste mais baoya na bango na média te c'est pas facile musicien moko boye aza na album na marché te aza na actualité te mais aza tout le temps na baminiature ya actualité aza tout le temps il faut qu'on se le dise donc aza tout le temps cité na il ne passe jamais une semaine sans que Papa Diego azala na baminiature na bakombo à la gratuité eza eloko ba misie belé net na minute ba luka ba lobela bango mais Diego ba lobela ke à la gratuité donc y a sans musique azalaka na actualité sans ndule sans concert azalaka ka na actualité donc pas bunga ya pasi po batang oya sali ya kubunga oya na mama musique t'a dit normalement fallait babosa na mais ya zaka na dans ba mission nyonso eleki une semaine même avant une semaine okuta la Diego na kati okuta elongi na kati okuta kombo na ye tina ba page okuta pendant que asala gana makambo te pendant que azani chronique a musicien mo na minute en actualité te nyonso eza stoppé mais ya zaka na kati actualité donc il a kisara étoile à mutu na grandeur à mutu na nya ozala lobi. Quand tu vois ton mari tempérament na ye attitude na ye et pas na yo vis-à-vis ya nyonso na parce que des fois a bénéficier kana babilo kwana na ba critique kwana parce que c'est à cause de vous. Je dis vous parce que je vous respecte. Ozali invité Nangai, Ozali une femme mariée aujourd'hui, Nakaza Kanayo, bien habillée. Non, vous méritez ça. Mais pourquoi on doit mentir? Si c'était une autre personne, na place Nayo, Azala ki pendengoza, j'allais dire ça, je suis comme ça. Voilà. Et Zala Kanano, ndenge nini, fasi ya babilo, kwa na vana kota sikode panayo moko sara. Et le belake l'autre. Et le belage l'autre parce que il y a ça personne publique. Et ça te qui a bala moi si moi ça public qui est ça anonyme. Il est mon nom ça déjà public. OK. Il est mon nom babanda au fin na ba na musique et ils ont continué car ça personne publique des fois pas mon ango et ça il a que ça peu grandeur na parce que à mon moment il fallait être beau sané. Vous comprenez? Donc Papa Dieu goza mutumo fallait to bossa nende to bossa na balobe so parce qu'à 8 ans un silence est belé mais to ko bossa nete ya zaka na kati actualité koto ba lobela baninga ba misi ba album ye kombone zaka na kati kaya makama dozo mona mutumo azola kisake aza personne publique mais aza muto ba bandara toujours kolobela tadi omoni kozala star na ba journaliste ba lobela ko et ali panangu baté okoza no star grand chanteur osa rappel succès mais ba lobelonde nani sikonde ya kolobelo et puis gratuitement sans l'argent gratuitement qui va faire l'analyse à propos de toi à propos ya kombo na yo donc c'est difficile alors yemo atala rango na ba misu nyonso na ya bomoto na ya molili atala rango. Voilà, Saratola. Na ko kendeka justement kana ba logique wana ba ndeko balandi bo comprendre ngana zo position so bomoni ngana bouger boye elinga koloba kena lingina kota na mambo Sara motuna e matingai penalina tuna yango Sara. Certes Nzambe asali grâce aujourd'hui tu es parmi nous ozali libanda. Est-ce que je sais que ba maître balingité oloba ba makambo nyonso eleka ki ba cause ya arrestation na maître mon conseiller juridique maître Magui Makesi. Voilà. Donc ba mbote na yo big dédicace à vous. Voilà. Sarah moko ya ba concert na yo akangisaki yo akotisi yo parquet vrai ou faux ndeko na yo chroniqueuse moto a kangisio moto a kangisa ki on a parquet vrai ou faux Sarah? Faux déjà t'as dit parce que muta porter nga plainte c'est ça moi mbali. Muta kangisa mutu te muta kanga bato za l'état mibeko. Muta porter plainte, muta porter nga plainte c'est ça moi mobile. Moi mobile. Ouais.
Ok, moi na mobali Sarato là. Mais aujourd'hui, ngai pe nazalaki victime, mais j'ai déjà pardonné tout le monde. Na lobaki na émission mo awa biso to bandeko, atabo fingi, atabo lobby, o ba soutenaki na OP ba soutenaki te la famille reste la famille. Et ko sala donc le côté. Et ndeko wana ya mobali nous apprenons parce que yoku tuna nous alaki na district na kotaka na live ya ndeko moi si pour leur dire que Sarah azana parquet au bazo sabino bazo ko sabino ba finganga parce que il fallait ga ba finga parce que il y a des personnes au ba viva na ba mafinga pendant que bazo sala ba live wana que Sarah ba kangiye azana parquet a kiti déjà comment lela ngana zaki noto fandi nota la live wana j'ai commenté ce qui a fait que Sarah aujourd'hui que tu te retrouves na ba place wana ezali nini ndeko nanga moi si parce que aujourd'hui beaucoup de personnes justement ils ont jalousie et là jalousie élévation nanga batebele ba ko supporter ngote ba comment préférer na pema muki ata na boloko peut-être pour bango ba survivre. OK. Pour place à mutu ba remplacer ngo tata mutango akufi. OK. Pour remplacer poste na été. OK. Pour mutu na mutana étoile na ya na destin na ya na maele na ya na makambo na ye. Ce que élévation nanga batu ba comment préférer na kenda ta opé mata na prison. Donc voilà, malheureusement calcul à bata moki les a nzambe. OK. Mais ça s'est bien passé. Ndenge au Kenaki Parquet, l'équipe bien, au Bimi bien, Makamono, Ezaki bien lavé. Funda liboso et la sarate que mutana a raison. OK. Mais muto akenda kufunda liboso, justice appelle ça kae accès, appelle ça kae avantage. Ya ozali banda yo ba okanga parce que yo komi accusé. Et justice akoyoka bino. Ayoki asambisi bino comprendre histoire. Ata bo beteli vraie version témoin, à comprendre que histoire ezabo. Et puis l'état a osa musala nae. Donc voilà pourquoi justice na suka sala ki musala na ende to sengaki et nazaki libéré. Mais biso to yokaki il fallait bima le même mardi wana. Mais parce que moi, je signale aux gens que Sarah est arrivée n'a pas que le mardi et non le lundi. Ça, vous devez comprendre ça. C'était le mardi. Azalaki na district lundi. Donc, et puis, Azalaki na district Yafuna. Donc, biso, tu as des détails, tu as maîtrisé ma monion. On n'a même pas besoin de faire des détails. On a pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'avocat bazo ko sala. Mais na Zalaki nga moko wana na parquet. Parce que ça n'a pas de komisusu ndenge bazabu itinde baloba na ba etando ike awa makelele bachaka bafingaka soko yebisie frère no bakanye na parquet qui ça les même ata visite a okendete a oyate mais biso tozaki wana batukolo ba ete saranda za bongo akobima te so cheka lokolo libanda bazoko kanga ye lisusu est-ce que Sarah à part dossier oyo ozalaki nango na ndeko na biso ya mobali est-ce que ozali soso na dossier mobo oyo yebi ke ozoko banga justice congolaise et landela yo nazara problématique na réseaux sociaux maintenant mutaba dossier té. Ah OK. Parce que kuna to moni ba dossier hein. Exactement ezaki menaza libanda. Te na lobi kuna to moni ba dossier ya bato. Mais ce que lora na muta problème ba dossier té. Yango moni ki ba misili selina ba dossier na bangwa na ya lokuta na ya solo ba s'en charger na bango. Osengi pardon Sarah. Ah, t'as dit moni pardon ba senga pardon na likambo zo reconnaître sali. Si tu reconnais pas on demande pas pardon. OK. Voilà. Parce que ngana ebi jeté là. Vous en vidéo. Munga na zaki ona air baye kotiki la yo tenga moko na ki témoin vivant air baye na papier baye pesa de poste na ebi ke basenga ki yo moi personnellement wana kuna district na district balobi soki olingi ozonga na yo ndaku sala vidéo ya pardon sala vidéo ya pardon na pardonner na démentir makambo nyonso eza nango lokuta ezalinga ite réponse ya Sarah ezalaki pardon na kosenga yango te. S'il faut na ke makala na obenga directrice kasikoyo ba bombelanga chambre na ke makala peka kasiko mais pardon no senga te ke ba filmer nga pardon. Yango nazo linga na zo moi parenthèse mo ba mokie. Instrumentaliser la justice eza la isusu na tente eza susu na place te.
la justice congolaise est en train de faire un grand travail dans Mbokoyo. O bato ebele bazon di maté mais ezoko salema. Vous qui cherchez, c'est parce que nazana yaya moko boyaza magistrat, nana noko mo boyaza général, nana frère mo boyaza colonel. Batu wana bazali batu o bayebi mibeko tellement que vous ne pouvez pas imaginer beaucoup tchabango na ba erreur té. Voilà. Kabal oh c'était pour moi ezalaki eloko mo boye esalema ki pour réduire Sarah. Babi misaye que aza eloko té, mais le bon Dieu est grand. Sarah, quand elle est arrivée dans le district Azo Benganga, Yaya Yaka Boye, Babengi Singa et pas ya colonel X. Or, pendant que le temps Sarah Azo solo na téléphone, Bazalaki déjà wana. Bazalaki déjà wana bafandi bazo filmer Sarah pour na koluka ko tindango na ba réseaux sociaux. Wana ye pas ça plainte na kati parce que bato wana ba yakinde na ye. Te maman toko makuna te wana, tu sais qu'est-ce qui se passe là-bas. Toko makunate justice a kosa musala na toko makunate baye bazo filmer Sarah batindi yango na ba réseaux sociaux. Vous faites la justice na réseaux sociaux ou bien vous êtes face ya ba kelimebeko bato ya loi bato yo bazong sakanyo sonanzela, vous devez attendre la suite ya bato bazo sala makam. Vous devez faire très attention. Ba filma Sarah era solo na téléphone wa benganga ba publier ngo na ba TikTok justement pour na koluka ko nuire image ya mwana mwasi oyo. Et puis bande ko na biso abasi na mibali bazo salela ngo ba live pour confirmer que Sarah na minute oyo to lo bana bino azana makala donc ake parquet. Mon frère, mes frères, mes sœurs, vous-même là vous avez des dossiers sérieux. Oyo etali ba vie na bino, cherchez d'abord à soigner ça. Nous sommes de frères et de sœurs, toza bandeko yaya. Concurrence na biso ezalaka loyal, to sepelaka na mabe ya moninga te. Parce que oyebite ya yo ekozalela ndenge nini. Voilà pourquoi aujourd'hui nous vivons la seconde gloire. Bossa la très attention. Maintenant yango Sarah parce que non kende na ba détail wana te pour ne pas donner la matière aux autres, mais j'avais vu ta sœur Néné quand tu étais na place wana pendant que les autres bazo medelango baba champagne bazo sepela mais elle faisait des lives pour nous conforter yo, pour nous soutenir yo, tikana silisa. Mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu es libéré aux Alibanda, ba clash et bandi lisusu entre yo na ndeko na yo. Au moins du jour to Sarah live ah. Batu babanda okoma kombone na banda boyo tangango. OK. Na banda boyo tangango parce que je la connais. Aza mwana mwasi moko aza songi ya makasi na réseaux sociaux. OK. Ngana ebe ke nene akosa l'émission akotela ngati. Mais na ebe ke nene akosa l'émission du genre akotela nga ma obeta ngo triangle azo exposer nga. Loko batu ba insista ki ba okoma kombone na ba ka merci. Maintenant on a 8 ans na bando tala émission par émission na pesi conscience na nga raison que ya koko kotela ngati. Na moni ba place o abande ko intoxiquer batu. Mais na garder quand même silence. Ya mabe o esala ingeza na la mukana tongo donc un bon matin Néné a fungoli caméra pour na kosala live to solo la pour na nini communauté elingi Sarah to la te. Quel genre de concept? Mais peut-être à Sali constat à Monique Sarah aza mal aimé na communauté yango na Sarah. Sarah za mal aimé na communauté te sona ki mal aimé mais batu batala ngate. Bango batu baza aimé na communauté bana ba combien d'abonnés? Aimé na communauté bana ni. Il faut le ba clair. Ba femme insensée à ndambu wana baza na kati ya communauté o balinga ngate. Communauté mobimba te. Yo pour la communauté. Ozaki nanga du début jusqu'à la fin. J'ai reçu les appels où Judith Kalanga za communauté. Azaki nanga du début jusqu'à la fin. Combien de personnes ont babengi ngana bato na yebi ba mama belle na yebi te o batikala ko benga na live nanga te. Batikala ko benga ngana te mais ba benga nga kaka jour ba yoka arrestation nanga. Ya communauté te. Et ça ba genre ba émission na Sarah Laura triangle. Ya yebi ke bato ba soutenir kae baza bato ya ndeko wana mwasi. A fongoli ligne po ayebi ke bato bako benga la majorité batala ke bafana camarade nae ba finganga.
Voilà pourquoi na telema qui peut pour nous répondre et keba na kombo nanga. So lingi to ça na ba émission, to ça na ba émission. Voilà. Mais Sarah, est-ce que tu pouvais même pas que ça là, ce que tu avais promis na ba abonné na yo, ba noble oyo ba balandaka yo, ba to ba pesa ko respect na considération que moi dans de clash na kotikala ko répondre à tel loko mon côté au finganga. Oloba mabe na nga na koya te pour répondre. Est-ce que si batuma papu ya continuer ko simba personnalité na nga. Moni réponse na nga te bimisi justice. Pour na loba bien nga na calculer la place où ko soyo o ninga vino mobimba. Pour na phrase na loba wana ba moni nga lora simba na bango. Sara bakata bufingie à répondre. Mais balobi peke okokoka na yo te wana olobaki na yo mais okokotika te te nga na tika kosala kokota na analyse ya ba insensé lora bango te po nga na bandaka te muto atika te za muto alala la muki ya bandi. OK. Donc ngande ko répondre na répondre dabongisi ko phrase nanga so na loba kata muta finga na répondre te ko répondre na répondre mais ngande na ça clash te que na vendre bon matin na banjo calculer inde na zabu na finga tadi non ça te so tadi a finga te na rolobela été. OK. Voilà. Aujourd'hui les frères c'est un homme marié que nous respectons. Mbote bisike Zwamiyo avec toute ta famille na mboko yo au Fandaka. S'il disait il y a ko sponsoriser Saratola. Non. Ces émissions. Non. Au Lingate? Non. Nazarade na Majabu Gospel. Nazana Azir. Na fondation Saratola, na gamme Molato, c'est bon. Vous gardez de bonnes relations avec le frère? Non. OK. Mutakangi sio ba garde la relation na été. OK. On garde les bonnes. OK, merci beaucoup. Mais Sarah, to qui peut te longo na isusu na nene ya parce que na kolinga moi bateau na habité sincèrement, excusez-moi na koka ko sala les analyses sur makamuna bangote. Si je parlais de nene ya parce que une fois, je sais j'ai eu à tourner une émission avec Ndeko Wana Nenea. Et maintenant, là, je vais parler de Karine Mokonzi parce que j'ai eu aussi à tourner une émission avec Karine Mokonzi. Ce que tu n'as intelligence, il y a Yvette Kalombo n'a qu'à répondre parce qu'une fois, j'ai eu à tourner naï. Ce qui au tuninga ba qualité, ba potentiel, il y a Sarato là, je peux te répondre parce que hier, j'ai tourné avec Sarah. So tuninga ba qualité ya Karine Mokonzi je peux parce que na tourna na ye ndenge pe na utu ko tuna maman Sarah wa question ande konene ya parce que j'ai eu à tourner na bango. Mais les autres bolimbisa na ye ba bino penate. Ata vous insultez, vous parlez à mal, mais nga vraiment votre frère na ye ba nanga binote. Je sais que notre sœur Karine Mokonzi azali mutu pena makambo bato akipakate aloba. Votre sœur. Oui, notre sœur. Okay. J'accepte. Makambo abatu akotaka na ye yango te ya zali maman YouTube boni asala banalise abatu te. Banalise pena abatu asalaka te. Boni ekomi na niveau ete afanda asala analyse na likambo oyo yo et puis yo pe ofandi kimia te parce que yo EPR ya zalaki na makambo awa ya bazemi ya mwana ya mobali osala pe ba analyse te na sala te. Sarah na tuna ba question to sala ba analyse yo nanga Sarah s'il vous plaît zela na zela na no Sarah tikanga te nazo ko selo te parce que yo mozado vivante to sala analyse te yo ka s'il vous plaît voilà. Yo nanga na plateau to sala analyse pour parler na oyo basalela ka mwana lokola cagnotte si je m'abuse pas au déplora yo oloba mabete au déplora que na vie otozali bato mitema mabe baza batu oyo balingaka biso te baza bakoki ko profiter na sima ya biloko oyo ya kosalela mwana ba cotisation et puis o mususu yo au déplora que kombo compte bazo chambongo ezali na compte ya mobali ya ndeko na biso Karine donc quelque chose ezali malamu te. Oyo, il faut qu'on protège mobali, il faut pas qu'on kota na makambo moi si pendant que les gens sont en train de déplorer. Voilà. Je pense que Yonanga Tosala analyse sur ça. Nandenge mabete. Mais comment tu trouves mal aujourd'hui ndekono Karine Mokonzi pe soit fandi na kiti na ye asali analyse na makambo de komeliu. Te akoki osala te parce que avant makambo lo bato koma déjà na stade oyo mutako tanga komba mutu te.
preuve ane so tuninga mamne na linga ngote. Depuis un certain moment, j'ai constaté oloba tanga kombo na ngate ngape na ngotanga kombo ne ti okufa o ti kotanga kombo banda makambo ane banda na na sala analyse makamnete tanga boti ngana to sala analyse ba émission to sala belé mais donc boya kutu lobi cette question ce que olingi to beba na te ko tuna nonga ite évite parce que na baki atanga ka kombo na ngate makambo na ngalo barate yanga pe na yepe yanga lo barate mais chose grave o ngana ebeli depuis asa analyse ba journaliste ya lobela ka ba star na bato baleki et na bouche na e na comprendre ngo pas confirmer que ngana leki pour ça il nga analyse bato ba uchoka ngama ao mutakangisa inde kwa mobali o chinois na eti mas alobela ngo te abeta ngo kara mais yanga alobi quand même baba lobi a osé pe donc c'est que à comprendre que Sarah to la azali kolo nanga naza obligé au ça la Sarah analyse yango sala ki analyse mais tellement na loba ya loba makamu nanga te nga pena loba ya yete yango na ya ki o rappeler aza mieux placé ya loba nanga te sur ba arrestation yé moko nanu yé bakanga elekati na ba télévision na ba Molière ngana ba salinga ngote bato pe ya média moko excusez ozo continuer baba ya ki jour wana te bato baki na mission ya mabe sur Sarah continue pour ne pas donc, donner des éléments nga na TVT ba l'excès na TV nga ba okanga nga ba arrestation ya risque de métier yé akendaka na tomba marine sa mokosani twande monte donc ya kokai ko pesa nga conseil wana ya lichote parce que tozana endenge monte to statut monte ya za na vina nga pena na vina nga sora zolo ba ki kokanga weza normal te ba ndeko les herbes olobani po kanga ma pa pamba na musalo olobani papa Molière olobani excellence vitale caméra olobani ndenge bakanga ka kota prison sali 3 azanga mbongo obima asanga mbongo obima te est-ce que mutu so bakangi olali na justice ezaka pona ozanga mbongo le justice mibeko mutekangi mutu wana tu attends que basali mibeko basa la loi so ezaka bongo te tozina nu papa na biso Kabund Chamar master président azab Mwakala nini ekangi mibeko voilà nini au-dessus de la loi maza master conseiller spécial kutu ya chef de l'état azindaki mibeko ezindisi siko un simple mutu loka nga sara so mibeko retenir nga 2 jours to jour ma on a parqué esani nde yango wana elakisi ke mbongo ezangi il faut basala la cotisation yango nga na faire voir ye ke yo ndenge ovivaka na cotisation ce n'est pas tout le monde nga na femme capable je dépends de moi-même bien sûr biso nyonso to on a besoin batu ba soutenir biso mais na baza primordial te ponanga si faut likamo ekomelinga siko na pesa ngo solution na pesa ngo solution malgré batu nanga pe ba oya ko epolenga mais nga mona ozala capable de pesa ngo solution alors ya zaki na monopole kututé ya oloba makambo ya banda oloba yango na esaki na préférer 1000 fois humiliation bakanga nga pona risque de métier que nazwa humiliation ya sex tape donc différence yangana ye nga za femme de valeur ye za femme sans valeur so toke na kibokoko na biso na ina expliquer te ani mwasi ya mutu ma sans valeur mutakala nena yo oyebiango te ngana na monango te tika kotadi tika obebisa émission na réseaux sociaux kasi tia mwana obima na ete mais oyebiango obimi na ete babimi na ete mais na gratuité bato bayebi nzoto no tonde monte yaza sans valeur ngana femme de valeur so il est l'autre bitoki na kibokoko na biso tant ba otanga histoire ya Congo ya YouTube ba otanga pe biso poto za parmi siko yoka siko histoire wana bakoko na nga ba oyebisa bango koko na bino azalaka matata yesoka suivi privé muto ayi nango na réseaux sociaux suka nango makala voilà bando kange mingi na ba risque de métier azalaka na mobali ne moko azalaka musicien wana ba betela bakoko na nga li solo siko so iba zui ya ye ba bando tanga non changement des hommes na ye denga za tambola na bakale sona ba soutien ba bando la kisa bakoko ne mitakala koko na bina zara obima na mibali tala ba vidéo poetically e moni ke to bimisi réputation monte na clash ba otanga ngape
azaka mbanga fort so bafinge so ka eko clasher po histoire bakosa yango te bakosa yango te bawanga na yango te voilà donc nozala na réputation na nga moko boye lisusu baoyebisa bango malgré baclash mais koko na bino aza félicité azalaka la seule journaliste ayaka na 1+ na média baformation en ligne alakisaka bato savoir na ye ok voilà. Mais Sarah Tola, aujourd'hui, cette question, on a ici, pour te chiter, aujourd'hui, tu es une femme mariée, tu es chez toi à la maison, Ndekonope Karine, elle est mariée. Ndekonanga Karine, Aza Nanda Kunaye, Aza Pena Mobali, na mwana na bango. Est-ce que Bokoki Koluka, une nouvelle façon, manière, moko boy, yako vivre pour donner la place vraiment ya ba mibali na bino ba belle famille na bino ba respect o ekoki kotika la ba limite mo boy que durant toute la vie que bosoto ekotakate entre vous tozora ligne bien pour venir yo za kisoto ninga ba question na boyaka je connais c'est qui ligne bien makamne so ebiminga na banda oloba tezaki ni ligne bien OK ligne bien que muna muta garder bande lo na banda ko senga toza lokwa mikolo muna muta garder bande na ngana loba kiso ezaki yende bakangaki na ngana salele émission te soko sepea na ngana sepea na kwa nanga OK est-ce qu'ils ont obligé à faire une émission c'était pas obligé ils ont obligé te à cause zapene penga à ce qui na point na e apena ba misala na e ba mikalebele fara sa ta bango ba sa émission ya se karata na ba commentaire mais à se rabaisser à la niveau o ya za na senanga à 8 ans vandi bando sa une émission bon toutefois c'est normal élévation na place on nzamba tienga mutunya stupa libre sa ila ninga analyse hein merci pas kotika na rawana ya bato ba sa ila ngaba analyse. Merci donc, Sarah. Voilà. Merci Sarah. Je pense. pense. YouTube asali mabe ninga tiki bato bolumbu. Asali faux. Mutu mo alata na titre belé na ba pété na ba grade bata na suka film boye ba bonezi mwaka. Mabe. Mabe. Voilà, merci. Tu connais na ba fan toyebi. Tu as plus de 60 000 abonnés. Bato na sko baza ba hutu wapi. Te emati. Et emati coûte comme 61 000. OK. Parce qu'il n'a plus de 60 000 abonnés. Et où tu as peut-être dit nous avons abonnés. Balanda Abino Sarah. Tu as dit qu'il faut remercier les abonnés. Je suis fier de vous abonner le rôle de président bébé, maman Nathalie. Oui, bah tout le monde peut faire un rapport. Abonner Sarah, Fingarate. Oui. Nulle part. Constamment na salaki même ceux qui parlaient à mal so ka koti ba effacer ngo donc ba besoin te que nous ba mo boye kota abi ba bona sara ba finga raté baza nulle part donc omoni nde bakanga enga so ezaki ba bonner ya batu mususu ata ndeko na mwasi ongo mona nde banga ba ndokota na banga mais ba bona sara ba finga kate bakotara na ba chaîne batute en tout cas vous êtes le meilleur abonné du monde pour moi. Voilà. Je suis fier de vous. Nasa fier yoza nabino. Boza qualité, quantité mais boza qualité. OK. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup président bébé. Merci beaucoup maman Nathalie. Nani mususu. Lelo ngazo boaka pesaka na boaka. Dalia Onyema. Eliezer Nkanu. Sarah Abwele. Diego Bouchab. Debo Bouchab. Oh Debo, sorry. Celia Kinkela. Rosbonga. Général KS. Pamela Wetu Wakabeya. Edwige Kalala. Papa Edi MK. Angelos Karwanz. Fatou Lukanti. Makia Nkumba. Rosia Masamba. Mama Mapasa. Oh, Mama Mapasa kutu da silika mais histoire ya mutu do yibi mwana tozongela ngo prochainement. Voilà, Mama Mapasa et puis nani Po Tata Po FAP4. Ah, Tata Po FAP4. Et puis Star Africaine. Je suis reconnaissant. Mais Star Africaine, il y a bimaka era makamambu. Ah mon anate. Attends ba commentaire à mon anate. Star Africaine. Ah wande to suksa émission oyo pour dire un grand merci à Mama Bijon Ketani. Un grand merci à Mama Zozo, la femme de Papa Noema Vakala Nzinga Big Boss. Un grand merci à Mama Deborah Lubanda Kilo ba mère à Calgary. So bakanginga bato na boaka wana bakoya mbangu pona ebi place bazalaka.
Madame Fifi Wechi, je vous salue. Yvette Mbangu, je vous salue aussi. Nzambe Azala Nabino, Sokiaye, Lelote Tokutana prochainement pour un nouveau numéro avec Sarah Tola. Bon délivre, Tokabwani Awa. Mais, à table supprimer ma vidéo na ba YouTube. Eza solution te. Yaya, solution ezalaka avant au sala et non et sur sali. Mokili déjà moni, mokili déjà bengi. Et bon ce qui si ba enregistra qui déjà. Bo sala attention na mon sala tozo sala. Tant eza mabe. Je vous aime beaucoup mes frères et sœurs. Allez bye.